Merci partout bozolanda biso na monde entier. Ezala na Kinshasa, ezala Lubumbashi, ezala na Poto, partout bozolanda. Dose Unique Chanel avec Berthe Djonga moto na Nzambe tozana hôpital du Cinquantenaire. Ici ka wapi oyo toye ko rendre hommage na moko ya ba artiste ya RDC oyo boyebi na kombo ya Guy Mario oyo azalaki moko ya ba artiste ya groupe Muyombe Gauche. Alors lokola toye tomona toye tolela en tout cas kolela na batu oyo bazolela ezalaka bien ba artiste pe bazakuya artiste pe bazokuya ebele artiste papa Massas et même voilà tout solana kolutu aza moko oyo azala vraiment azangaka na ba bisika ya boyete ay kolela ndeko nae mbote papa na ngai bonjour okoyi koloba nini na disparition oyo ya ndeko na yo pasteur Guy Mario? Disparition ya moto nyonso esalaka pasi na ebite nene akobeta maboko soki lobaba non s'il y avait des problèmes na moto bozana moto wana amela yo asala yo mabe mingi koleka au moins okoko ndimake moto wana akufi na mafu akufi 102 ans 110 ans 150 moto asali 130 ans bozomona teke akmobebisa bilamba sur place bon biso amso to kolemba mais bana ne moko ba kolemba ete tant que babomi so babomi moto te c'est ba garder ye donc moto wana zana nous na tina et pas na bango. Alors nous les artistes quand nous ceux qui te perdre artiste moko et la bibliothèque ndekei parce que moto azaka remplaçable azate moto nyonso azana un plus na ye amemaka na kati ya art donc ce qui akufi sa perte totale donc to récupérer les sociétés même si son enfant venait à autour ba idée à papa na été même si on prenait son cousin cousine na ye aye ko jouer à Rosala na même idée que oye a quoi bisate voilà pourquoi donc c'est un regret ya ko perdre moto un artiste quoi Guy Mario akufi à voilà et ça perte lelo mingi ezalaka sima ya liwa ya moto ebendaka ba mindondo ebele yo za moko ya ba artiste oza na expérience okoyi koloba nini ezala na famille ba membre ya ba corporation na bino ba artiste? Moi je crois que eza ba discours vain ouais ça la maka somme to kufi hein parce que dossier tout traitant quand il est vivant tout traiter dossier tant que est vivant mais ce qui moto kufi to rechercher les incompréhensions à nina semanaye à moins na famille il peut y avoir des problèmes non la lobaki le pango eza bisode o eza ki bonda ko eza lokateronga à moins na famille ba ko iko za na problème na famille mais nous les artistes n'éviter to gomiza magamuni na sima ya kotala ete bazali ko bela ba ya kité tango eza ki boye to mona ki yango awa na tango zo bela en fait les camboyako ya kotala moto tango zo bela. Moi je crois que Tshisekedi disait ne condamne pas une personne absente. C'est ce qu'il disait Tshisekedi. Le Tshisekedi a condamné moto à absenté. Moto ya otala ote tango oza malade. Ozo condamné pourquoi? Parce que oyebi pété pourquoi a yété. Mosu soye otala ote yozo bela. Mais il n'y a pas dans la cousine, dans la cousine, il n'y a pas d'obéla. Ça tombe. Net toye awalelo. Maman da Silva Koufaki. Tu as une morgue, ya ngaba, bobila, tu as kuna. Bamsuba yakite. Donc, moto azana tana ye. On ne doit pas condamner. Tu vas naga wana te pona condamner naga batuke. Oh ya yete wa yete. J'étais malade. Oh ya yaki wa yete. Donc il faut tout condamner naga batute. Guy Mario était malade, au batalaki. Bazo qui opportunité. Au baké pété, tout ce que Dieu fait est bon.
Donc on ne condamne personne. Tout la wana te pona to condamner ba tu pamba pamba ayaka te. Yaya okendaka tant papa so akufa nani ayaka. Bon papa na akufa yo ayaka te. Bon maman na akufa na yete où est le problème? Non, tout la wana pona condamner ba tu te. Donc ce sont des choses qui arrivent mais to banalisant parfois et les kanango ndenge wana ayaka te to longolango. Bon limite pour la question moko peut-être polémique. Artiste, comédien, corporation d'abino et mokonet izo simba te pourtant tout le monde a déjà que bo bendani makasi ba organisation izo simba penza te komi msusu artiste à danger ba bongisi msusu bino bo bongisi msusu simbité donc qu'est-ce qui se passe au juste ni simbité pour tout le monde a chaka konga zoli la kuna que non les artistes ba yakite ba ata mamba ya cercle ba yo changer so qui cercle so qui ndenge nini donc qu'est-ce qui se passe entre Bino na organisation ko la artiste à danger? Na lingi na compte polémique té. Bon. Mais je sais que ceux qui motoza ko insister. Kakanga en intérêt na ye. Moto no sala ko insister. So yo ki artiste akufi, ala ko insister non biso non. Bazaka na intérêt na bango ba wela ka so muto kufi bana intérêt na bango badia ka kwanga na bango na likolo donc on a ni kokota na détail te badia ka zai profit na bango badia ka donc na esimbe simba te o so esimbi ya kondima ete ya yepe simbi te ba kondima epete c'est la guerre entre bango na bango yo ba mesana ko kunda bato ba mesana ko lia fufu na bango dikola bibembe wana donc c'est comme ça so mama shako akufi olingolo ba bato baliete yo balé monsieur oyebi balé bon siko lobela ngai tant ça so kufa balé kité balé attends moto azo kufa eza na bato bangindaka bon eza na bato balela batike ba pauvre ndenge wana donc so moto kufi sache que il y a des gens au bakolia wana akufi bino ozolela bosimi moto ya yefuide ya mais moto bendi mbongo ko ta tena poche angindi pona moto kufi ya ça se fait partout. Ça toko longola ngote siko tokoki koloba nini za malamu mabe conscience ya moto sala soki olela ka batu jour eza rola soki toze bembe oke osoma maputa na $10 oye ko teka ona $15 ole milekele jour pour dayi ba ko teka pe maputa bon comment ne mapeti ba ke osoma na $10 ba teka ona 15 alors il faut s'attendre nango tant yo moto kufi oyibaka kaka yo lia kaka so moto kufi yeba ke yo pe jour ko daye balela yo pe ko la mukila batu te ko le batna ndoto te supporter so ato lalo so tele bazolia ngai bazolela ngai vraiment boy mais la monite la muka lobate bon la muka loba so kite la lande ko tika balela yo pour la batu c'est tout. Merci beaucoup artiste. Ça va de vous remercier. Merci. Toye awa na morgue ya cinquantenaire biso toyebi pourquoi toye pona matanga ya papa Guy Mario yo pe to mono awa na siko yo to ntoyeba tozo impression na yo par rapport ya liwa ya papa na biso. Merci beaucoup to père moko na biso frère na biso collègue na biso yango to za awa to rendre hommage na ya suka donc soué na biso le ka bien ba kunda bien biso pe to tikala bien moi c'est pas tikala bien. Donc c'est ça.
Oui, tout le monde awa tant que yaki tout le monde qui artiste comédien té. D'ailleurs, makambo le bani belé, le bani que ba linga ba comédien ba sumbelier ba été, mais quand même dans les autres cas, tout le monde quand même présence na bino. C'est quoi le quoi ba besoin le balo c'est qu'il y a vraiment un problème na kati wana. C'est quoi est-ce que quoi battre problème mini pour battre le baka que artiste comédien ba sumbelier parce que tant on peut malade tout le monde qui c'est comme ça ça est vraiment qu'il y a sumbelier solo. Ah, so bien malade azaya osundanga na okama po biso ba les anciens de Muyombe gauche. Donc Guimard yazaki malade biso to telemaki, biso to lobaki ti ba beda shuba yeba to ba yeko sunga Guimard yo. Biso ba les anciens de to lobela ki on internet ndé ba yeko sunga ye. Donc ceux qui ont le internet te bani ba yeko sunga te ba intervention uti ba poto wa donc to fanda gitin to zayi na kimete to lobaki to benga ki ba to ba ya par-ci par-là ba yeko soutenir Guimard et puis ba yaki et l'équipe malam ti na suka ti au moni to zo kunde boye. Tozo bele la kande ezo leka bien basa ki ya osundola teza na lobi ya osundola et ben là ben mission to c'est internet bande ko na bolandi te chocolat vie ya to leki na les anciens ba on se basa simana ba les anciens de Muyombe gauche to na groupe to sala ki pour na soutenir Guimard to leka les raso ko tali kuno okuta to ba ki trop ba pe ba sungi nzamba sali mokano na e tinde kwa tiki biso c'est ça le bani ni siko na famille ya papa Guimard. Famille ba lobani muta kufiti wana za bango ba gérer la ndenge na bango so gérer tant que ba collègue de service famille peut ba gérer la ndenge na bango c'est tout. Merci beaucoup maman Chocolat. Maman via mbote pela. Mbote. Tout le monde a ko assister ndeko na yo Guimard o akufi. Mais avant tant azaki maladie malobeta mbole belé balobi ke bino artiste comédien bo sundelier bo ki pété. Est-ce que pour nani bongo? Na ucholanda ne bosolo ina Chocolat. Chocolat talisio est fort fourni par les anciens de Muyombe gauche. Oyo to sala ki pona ndeko na biso. Banda tango zaki na ndako kino ake hôpital, kino ake na hôpital wa suka pisika kufela ki biso bato zwa ki eto ena awa na cinquantenaire pour akota na morgue. Donc biso to sali par na biso. Nazalaki maladi otalaki ngai, nazalaki na passe osungaki ngai eza likambo mutu na Nzambe. Et si quand nyonso et puis tant nan tozaki na problème à Guimard tozaki na problème susu ya Diana. Donc ba comédie nyonso to ko sangana kamba mone sika moko te ke biso yeyo non et sengaki ba msusu bazala kotala ndeko msusu ba msusu tozala koto donc et kuna bango bande ko représenter biso pe atozo représenter bango voilà. Merci beaucoup maman Via mais lelo boye to monaki papa Guimard asalaki pena so d'alarme alelaki mingi. D'ailleurs, le fait que Romajan de Kotina morgue, le vol baquet, bo assista qui est Tina Souka. Le loboye, yaza le sous-souté. Mais tu as remarqué le Romoko, moi personnellement, n'avait comme ça interview dans le moment Naomi, à peine comme par hasard, papa Mouembe gauche paye et Sikawana. Mais la Lukine interview à Boyi, carrément à Boyi. Batubalobique et assista qui était Batubalobique donc ça peut être moi pas moko ya suka kaka donc négligence peut être qui mingi na part na alors kaza mona na ye bila pe vous ba na kala est-ce que là on y ko le par rapport à Likamboana en tout cas na ko le banane le côté parce que jusque là papa Muyombe gauche na le batte ki ngala sa porte parole na ye déjà ye moko azabana soka zaki na besoin ya ko meka ko pesa moi idée to point de vue na ye. Justement, à tout point de vue par rapport aux artistes comédiens, ou les monde de la bino. Non, ce qui n'a que ça l'intervention et que ça la queue, mon to pas sali sa moto et où t'as awa. Tout le karaté, mon to sali sa moto pour battre balobi. Non, mon to pas sali sa moto pour où t'as awa. Pour être taper mboma. Alors, le rôle est où t'as qui n'a moté maté, à mon équipe qui a resali sa té. Ce qui a mon équipe qui a resali, mais quand même pour n'en la mon équipe qui a sali sa qui. Asala ki pana parce que l'hôpital à Liboso à Kotaki c'est pareil que maman lui va jouer qui nani Guimard mais le reste wana ce qui a sali continuité te biso bana to sali ce qui ba collègue muso ba sali continuité te biso bana to sali c'est tout batnyo so ba assister batna caméra te mutu nyonso so alinga système mutu ayela caméra c'est que alukelo musu na sima caméra so ta aluka ba vie na ye ou so ta aluka zo assistance ezaka caméra et puis ata bibelobi o esali na gauche droite c'est bat donc na éviter amour bat bazoluka le vrai amour c'est na kati ya Jésus na kati ya Yesu nde bolingo ezali batu mutu ozani ka mutu atikali ka mutu donc koluka ba amour ebele oyo osuluka toluka amour mingi te maman mais
to s'appelle na intervention na yo to zui opétant mingité parce que tu as ebembe donc tozo okoba toujours comment on a bino artiste comédien ndenge boyo ko assister ndeko na bino Papa Guy Mario toza toujours ko assister pour eza dernier hommage na ye donc to est honoré to les longona bao bazolela to les longona ndeko na biso atiki mwasi atiki libota donc tokotika kaka te libota na ye moko eza biologique ya ekabola mawa or biso pe famille artistique tozali nde eloko esali ke biso toya kati na esika yango wana. Merci beaucoup Maman Kalunga. Prochainement tokozoyo pe pona makambo susu na cadre émission na biso vraie version. Problème te so nzamba prêter biso vie. Merci beaucoup.